paroisse na biso ya Maluku. Oya ni bisoni semonyenge papa lubi ezali surprise oui ezali surprise okoyeba tina nini na lekeli awa mpe nasengi merci papa ndenge apesi nga maloba nde boya ni bisoni esengo biso mpe tozongiseli bino mbote esengo okombo misato ya bule okombo na tata ya mwana mpe tata mwana biso ya solo ndenge nalandi mpe nzembo elobi ete mama mula alobaka kopesa tata molimo sante maboko ya solo ezali bongo nakanisi bokokamwa ndenge aleki na boye mpe koyebisa papa paster na boye mpe kobenga ye amona kaka surprise na ntina ete mikumba ezali makasi ya mibale nalingaka maluku mingi maluku oye nakokaki mpe koya te melea na yo likambo wana tata molimo sante abenga na ntongo mokumba apesi eleki monene enatali bana maluku baza koningana te nde nalobi bakoki kozwa zero te esengeli nanga kokoma nalakisa bango mpo na liste tata molimo santu bazwa zero te mabe to malamu malukoye nde ezali ya bakabaka nazwi apele na ntongo madre nabengi bapresidente mosusu nalobi te ngai moko nakoma nde yango bomoi na ye mbangu ezalaki te ngai ya kobondela lelo te me na ntina mokumba tata molimo santu abengi ngai na ntongo alobi mundele atie pression ya makasi endako mundele ifo tosilisa yango ngai na nge kokota kamba lelo abi kokota te banda mama conseiller direct atika biso na nga na kamba nakomaki mercredi mpona baprogramme ya matanga ndenge elekaki esengeli na ngai na zongo me lelo mpe esengeli makolo na ngai ezala na nzela ya nkamba mpona fete ya banganga nzambe enamoni na ntongo papa abengi alobi koya te benga bamama présidente nyonso ngai napesi bino kaka 5 jours une semaine te me 5 jours bosiliselanga ndako ya mondele bosilisa esika babateri ekozala mpo babateri sekoma contener eseya 5 jours nabengi mbango natali maluko yalobi te ekopia reta lokola nalingaka bango mingi nga moko natya makolo nakoma lombango nasola na komite nasola na bamama maluku na liste baza koyokana te baza komonana te nalingi bango bazwa zero te yango bomoni na ye mbangu toza na ndako ya 8 chambre toza kotonga biso tokomi na niveau ya ceinture na oyo ezali ya cave donc toza kokota lobi na fondation ya 5 chambre kuna mpe biro ifo topesa le 12 octobre kuna mpe pula ye ebalabala madinga mosala eza makasi me lelo na ntongo alobi ndako wana dans 5 jours donc tokosala butu moi yango namonaki ete naya ngai mo nasola nao na komite nasola nao na bamama toyeba maluku ezali nini ezali kolendisa bango mpona nini baza komonana te mpona nini baza koyokana te yango boyei na nga mpona kopesa papa maboko papa pasteur biso nyonso tozalaki na lukutakana toyoka tata molimo santu ndenge azali koloba mpe ndenge alobelaki biso na lundi le 11 juillet papa alobi ete faiblesse ekoti makasi na batambulisi na bandimi faiblesse ekoti tolingi su kosala mosala tata nzambe te négligence ekoti tokomi komona kaka mosala tata nzambe bongo bamosusu ate tobanda mpe kala tozomona nini moyeni asala mosala elongo bani te na yo motambusi soki oza responsable esika nini na nga mondimi tolendisi apesaki makambo misato faiblesse négligence na découragement mingi bazelaki le 6 avril bamona likambo bamoni yango te balobi todécourage na biso kasi bozali kobosana ete oyo ezali kokendela molimo ekeke oyo aza kotambusa yango na molimo papa alobi likambo esalamaki le 6 me na bonzoto bomoni te biso toza kokende bokomona befe namoni bodécourage bozoyimayima mingi bozokoloba mingi bikateli eleki basenga na ntongo na midi na pokwa eleki eza kopesa nga susi na motema eza kopesa nga pasi kasi boyeba ete profesi ya papa Simoki Mbango ekoki kokweta
Boba, tout la qui est la belge, qui m'a on mosa ni ngomba za mbong. Alors lui papa c'est moi qui m'a zong ce qui mbong on est pas. A tout ni biso. Ba tango ba nani biso. Bolingi prophétie wana ekweya. Tolobite papa. Kasi li kamna ni koya bisabino ete ba mindele bazali prêt pour ete ba sosoli. Likambo yaki na moto mwindu achaki négligence. Mobe kopesa makina nada négligence. Eke na mundele. Mundele azwi yango ayebaki ntina te. Azongisi likambo yango na yo moto mwindu. Eye tokoki négligence. Yango alobi mindele bazali prêt pour ba récupérer Molimo Santu. Atuni biso na kati ya lukutakana. Alobi bolingi likambo yango ekende nango tovandi kimia. Nazali kotuna bino ekende nango te papa. Soki banganga nzambe baza kokende mokolo mwa lelo lobi mpo bakende senga bolimbisi papa nyongi papa yimi alobi nayebi pasi ezali me toza na retard ya 10 ans soki totongi te pasi kosila te na kokata mpe likambo ndenge nini boza ya kobongama te masengini ya mabe songi makambo mabe soki na kati boni bakokota soki naza kotikela bino ntango me namoni likambo yango ekola ekoma nango pene nasala nanga mpo namoni bolingi na bino te nde bomoni balobi nganga nzambe moko atikala te bokende mpo bakosenga bolimisi ngai alobi nakende te mpo nzambe anyongi ayoki mango nakolalisa bato wana wapi bienke nakolesa bango me nakolalisa bango wapi bapesi biso bandako ya mbambu bino mpe na maluku na koza na mosala ya bino bapesi bino bato na bato biso bapesi biso ndako ya 8 chambre jeteki ndako ya 8 chambre dirigeant ndako ya 8 chambre fliki 8 chambre bakaboli na bacommune bamosusu bazwi ndako ya président bamosusu babongisa babisika oyo bapesipesi bakonto nde yango omoni tata Molimo Santu aza na mawa banganga nzambe bazokende mpo balala basenga bolimbisi yango wana yo moto ya masengini ya mabe ntango yango oyo tika ngai mpe mutu namemaka na masengini ya mabe ntango yango oyo nazwa mayele soki topesaka te papa alobi eza kokende liloba ezwi 2 semaines na kati ata tozosenga bolimbisi lobi nzambe ayoka kaka mawa mpo alobi namoni ekende oza koyimama eske toyimakayimaka te papaster atelemi na ntongo alobi ya papa abengi ayesusu na poka na soire papa alobi boye papa alobi nayokaka bino nazoyoka bino kolobaloba eleki yango wana likambo yango ezonga bolingisanga bamama na batata nga mpe natuni motuna na maluku likambo yango ezonga yango ebongo mpasi oyo toza komona tozwa bénéfice te papa alobi bazali prêt mpo basosoli ete babungaki me balingi barécupere likambo na bango babongisa nkamba ekoma koleka poto babongisa balongola likambo babebisa te ebongo yo ebongo bakoko na biso bamonelaki yango mpasi ekende nango nzambe anyongi toyebi te banganga nzambe baza kokende papa koloba nini mutu na mutu na mayele na ye mondimi talela ya yo kotalela moninga te soki atiaka te soki alingaka na ye te ayebi ntina oyo alingelaka kosala te me ngai nayebi ntina nasala mpo na liboso papa alobi eza koya esengo eza koya ya pasi ya kolia niongo ya motu te yango wana moke nazalaki nalendisa na esika oyo tozolinga suki kosala te babondela biso bayembela biso banzembo soki balandi ngai te basali ngai likambo nalingi te moyena pia mbongisa te kasi tozosala mona tata Molimo Santu kabola mbongo na nzambe lia mbongo wana na nzambe mpo ye nde moto aza kopesa kotisa ye nyongo eleki degre ata mabe ezali ntango atali kaka mbongo yo osali na bolingo na esengo olakisaka te napesa me soki yo na mabe osali oli kotika mabe te kasi kuna mpe nasalaka te eza na lupasi yo mpe kuna kono kokotaka masengenia eza na lupasi nde ya moke nazalaki ya kolendisa esika tata aza kokende naningisa bino lisusu po ete biso nyonso topesa tata Molimo Santu maboko ntongo akosepelana oyo abongiseli biso okomwa tata mwana mpe Molimo Santu amen. Mama pesi biso na kombo ya tata mwana Molimo Santu na kombo ya tata mwana Molimo Santu. Merci maman. Bon, pesa papier. Maman générale pas yoka. Comment la vie a zaloko pété. Bye bye. Ah, nayebi.
simba mikro.